koteka makala po bino bokaisaka nazo bandela ngo po batu bakaisa ba journaliste basala musala te ba to kangi ja papa musu eza kuna opesa nga 500 ope dana kangeza 500 mais makala ngwa 500 muke boye papa kande na oto ebisa bino tozo souffrir babalola chasser ba partout faut ezali bande bimabanda po epesa moi côté que ça passe tout nyoko la kaba mama kokosa ba ba minerval bo mende ba souffra ba tubilo muke ba onde bazo bomisa mboka no ba bongisa mboka po bazo soma na ndeza bo 5 sac ça qui moko za 37 na 30 000 yebisanga to kia ba 500 parce que so to vito tia minene bata ba 1000 francs ba kolela bo comprendre parce que bilo re maté ya 1000 francs Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, Mbote Mokili Mobimba. Bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Place de Jerusha, une émission socioculturelle avec votre humble servante Jerusha Bafosset, Anti-Boutou, l'enfant de Marie-France Vango, Babi Baxelang à la chef de la France. Il passe à l'angai, Elias Panz, Babi, merci pour notre surnom qui toko pesinga bien nos années il faut comme la chef de la France. Oui, nakangiga comme nabi que et ça la bien et kendepe batu baroyoka et ça leur bien place aux ali. Bienvenue de notre chaîne YouTube Congo Suisse TV et puis un grand merci à mon boss, à mon DG, à mon patron maître John Motema et à maman Micheli la reine ma mère a parlé babi moi so zambanda. Sokutene komisa nzambe babi ba forcet lelo. Oya m'invité te ba forcet lelo on va na plateau te ba forcet lelo on sala autre vie na ye babi en dehors ya vie na nga ya ki chroniqueuse non ça la vie mon souviens on Isaac lelo nazoteka lelo nazoteka po batebe ba kansaka ba journaliste bateka raté balamba raté musana bonka ka micro musana bango plateau musana bango côté malboso ya caméra non ezara bongo tenga mo lelo Jerusha non ça la vie mon souviens on ça non teka po mona penda kende non teka po ata lelo musala o lelo ekufi nango ba forcette ko sala musala ebele ba forcette ko teka manga ba forcette a côté ka fufu ba forcette a côté ka makala donc na sa wana po na côté ka pe malewa to lamba to zarabasa ndako to bika avec le temps bo découvrir ba makamo mususu ba forcette azolama ba forcette azoni kabilamba po bokasaka ba forcette so timanza kamila yo salelo te non ba forcette asana pona musala tu na côté ka pe bude na côté ka pe mapa donc na ko servir pe eza musala bandeko basala ngo wana baleki biso ne lote le contrat ko to baganya mbongo na bango bia biso to ganya mbongo na biso posa ba chroniquer sebele ba kotsa ba sangisa fina bango na kindumba ba chroniquer sebele ba sangisa fina musala bango na ko finga na ko chola ba foza tsuka bia sangisa musala na ya ki chroniquer na ko teka nini ko teka biloko bat ba ko somba ko teka makala ko teka fufu lelo vraiment na ben on sala bino autre vie na nga do bo mo na pele ba foza nde azoteka na yebi ke gelonga sele de joko edenga to kende to tambola tina mesa na ngai vraiment place wapi on oteka boko découvrir eloko on oteka parce que na la bible loko tellement belé mais na yebi ke na bino bo découvrir kalate awa eloko ba forcette azo kende côté kana yebi ke esepelisa ba tutu bola na ngai esepelisa secrétaire na biso kutana la razia esepelisa superviseur na biso papi le Congo esepelisa osemi de énergie mobala ba forcette et esepelisa junior babi journaliste à Congo sur côté politique oyate ouais telanga mona dengla sora se misopo na soit quelque chose na soit moi maele sala rabia makas et puis na enoki mbala babi enoki mbala moto mobimba et puis na boss na biso maître John Motema maman Micheli o eza musala oyo bendela biso matoy bo sala musala nde na baki non il faut na to samalo ba boss nanga faut to sala o boss nanga zo linga nde lelo vraiment bozo découvrir nga babi en dehors ya musala qui chronique lelo pas d'invité lelo pas de plateau lelo nde ko teka tout le monde a pas passe ba maman na ba teka. Voilà. Un grand merci na Gelonga Sele Muteka Zanga Nzolo copie. Un grand merci na babonné tout ya Congo Suisse na bika avec le temps bo découvrir nga moroti na mesa Gelonga Sele to kenda maintenant bika bo so biso kalate merci. Voilà merci kanena promettait bino ba facette de l'oteka Gelonga Sele na so penza batu déjà bo monde depuis sala musala déjà bo monde ba facette la traboete mais ba facette bi non le lo fa ta liputa le fa la ta lipapa le lo fo atake tambala na mtu po ba forcette azoteka bino bokaisaka ba journaliste ba ndumba
bando que surtout ba biso ba chroniquer ce même ngambo banduba basana ka pona ko fingana non ba photo za pona ensemble sana pona ko mba ba inviter ne pona poser ba inviter ne ba kessa et puis ba photo za wana lisu pona ko teka bilo loka ba fufu ba photo za na pona teka makala mafuta mbila commerce tunga na ko sala sauf kindumba wande na vie nanga na osala kango te jamais mais côté ka fufu na koteka côté ka makala na koteka kolamba na lamba kana sala musala nda yo na bele opena na ko plaquer manzaka te funa za manzaka kabe po nazo teka lo ba faza tsa oteka na bike se pesa batutu wala nda biso gelonga sele to tambola muke se pesa bo malo na mama na bi mama lelo nazo teka nazoteka makasi naoteka yo zanaka pona critiquer ba journaliste ba sala msate ndi ba bisio lo ba faza ta oteka bino mo pena bo mona kana oteka pe ba client ba yebele na segela nga sele to tambola muke bo mona nga déjà ndi na okende ba forcer ta ke koteka na sûr que c'est pesa batutu balanda biso merci quand na prometteur bino ba forcer le azoteka le n'a pas de journaliste le pas de plateau le n'a ngamo oteka makala po bino bokaisaka nazo bandela ngo batu bakaisa ba journaliste ba sala musala te ba chroniqueuse ba lamba te ba chroniqueuse ba ko teka te ngai lo jour chana oteka na oteka pe bomona nde batu boyo somba po nga na fi de chasse na obenda ba client ngamo na obelela OK merci que longa sele bendela déjà commerce nanga. On a ça bien ma casse ça bien et ça bien. Les lots n'est pas non c'est pas ça bien. Non non c'est pas ça. Non te kamaka. Vous attendez non kanga makala. Bon comprend déjà il y a des bateaux yo zana pour sauter kamakala mais oye baté ndeni bosala kababi babalola chasser. Babalola chasser va partout faut ça libanda bimabanda. Oh epesa moi. Zena. Epesa donc en fait, il y a la moins espace pour ma cala et pour vraiment belé. Pour ta la non c'est. Oui, c'est tout ça amitié. Et quand que ça passe, tout ton la cama maman coco ça va m'énerver. Bon maintenant va souffrir. Là qu'on non, qu'on capte maintenant, qu'on va musana, ça la roue. Là mon père non sommes sac na ma cala. Après qu'on pose la question pour cette émission, on va faire ma carte. Non, c'est bien. Namaxa, quand il y a Mickey, il y a 500. Parce que si tu as vu tout ça, il y a 1000 francs pour là. Vous comprenez parce que il est maté. Maman, ça qui te sommes bien à combien? Na 30 000. Nous sommes déjà pour salaire 30 000. 30 500. Ce qu'on y a bisanga, to soma on bon ebele. O 5 sacs, bonne etala non su kwa tabino mo penza. Neza bo 5 sacs. Ce qu'on so to bito te ebele, to reçoit bénéfice te. So to te muke ba client bo rosilika, ba comprendre to souffraka. Porteur, il faut aswa mbongo na e et puis muto ya na ngona voiture, faut to pesa mbongo. So to sangi senior swana e sa diambo. Yo sko to bo solo makala muke e comme yo ba mama na batela batu bilo muke, ba ngonde bazo bo misamboka no ba bo misamboka. Pour bazo maintenant des abos 5 sacs ça qui manque ça à 30 000 il y a bisanga to supporter to su voiture ba chauffeur pe ba komanko so moni mama ka bo mona ali amemane ba na ba 1000 francs ba ça ka memana ba 1000 francs comme mère penga 10 000 non to li makamona te on ba client pour comprendre biso na tebele et quoi qui boit na mona bat baningisa na ningisa to kangi ja papa musu eza kuna Opesa nga 500. ope dia na kangi za 500 mais makala ngwa 500 muke boy papa quand na oto ebisa bino to so souffrir mais on ba kitela biso ata saki wana eko matana ba 20 000 pour aider biso po to so souffrir quand na sibino saki mo reza 30 000 siko bana ba kitela bino saki mais gouvernement tel la biso bino population de gouvernement tel la biso makambo to so souffrir makasi saki moko eza na 30 000 on est à 5 sacs. Il y a un chauffeur qui fait passer un bongo. Il y a des gens qui ont facilité biso pe to ko tsamwe le robana ba kende ba classe.
koka 500 francs somi makala boy ngana ngana lamba fufu na chauffer moi biloko kasi ye bakisa te soza poso lamba fufu biloko ebela obakisi 500 obakisi su ya 500 mboko eza pasi 500 utawa bakisa ngata moi matabisi moi sala moi yeye deya na kangi mais on bakisa ta awe kota nango kaka déjà na kangi ya soko yo esu na bakisele bele puis to so ko makala 1000 francs to bakisela o penza biloko ebele to bakisela yo ebele po eza 1000 francs ya 500 botulingaka efasi to olamba ta maeti olamba ta biloko olamba oyebandeni obenda cliente bakisanga mo litabisi mère kasi yeso bakisi susu na bakiselo te ya bo comprendre ngai ça qui non soma na 30000 ya bo comprendre ngai ya somba lisusu tozo nyoko mama kasi gouvernement qui t'a so basaka makala tozo nyoko mama kasi ya soko yesu na obakisela alela kombo na wa so fuebelite tenoko so ye na obakisela yo nazo continuer oteka babeki faut kobalusaka chasser faut kobalusaka chasser na balusi déjà chasser nanga lengi na teka makala na bandisu kokanga moni ya nazo teka yo siko tango omona bongo oleki yo mokonza mboka tango oleki omona ke azoteka obite bato bazovivre bien non otosala poso nango makambo esonga bien makasi makambo esonga bien po esunga biso tobokola bana tofuta bafrais bonjour eza bien makasi yaya zela na 6 okangela zela na 6 Zana 6 ya 1000 francs. Yango foko lunga kosomba ba makala neta ba 1000 francs po monika eza ebele makali. Na tembongo nanga awa tango oteka foko bomba mbongo. Non, quand tu as un bon amour, peut-être l'or amour de ça, c'est on a fait un tambon on a l'icolo. On a quoi éviter. Là on a un zala qui puisse pas maman il y a mon bon auto zala donc très compliqué tu sais comprendre na parce que il y a zana tu là yo. Pour moi ndé na zo teka. Makala 500. Oye eza muke. Mama, makala miki ba mpeso tosinga makala kokondo kona ngana otocha madesi na moto sikono. Kasi ye po madesi be makala 500 te. Faut somba te 1000 francs. Yaya wana tangwa kala. Yaya wana tangwa kala. S'il te plaît. Yaya wana lete nga kaso ni obeli sa madesi be faut somba 1000 francs. Mama ya 1000 francs pour te bongi la makala 500 miki bo ina kata tayo. Yaya comprendre biso ya ça que ça na 30000 ya 30000 eza mbongo ebele. Bayo que la biso maba kitela biso te comme atana 15000 papa na ndenga ezalaka kala. Tozonga la système na biso ya ça qui 15000. Wana bomona que client kozala bien, ce que ba client bazo déclarer. Yaya, so sombi à 1000 francs ebeli sa madesu. Comprendre yaya. Na bongisa siko makala po na ngida na sisa banda na ekibanda tongo na oteka kasi ko na bongisa makala kwei kuna oye kwei mipanzi kuna po na ngina sisa oteka siko na otika mwana ndeko na nga ekiwana na ndaka tekela ngabonga jana ngina sisa po banda na ekibanda tongo na ke depo na ye bas naotika po omona kaka moto oleka boye so makala ye moko adeklare makala eza moke omona ntango otema so pembe nde tosopa boye omona bandisi koyiba makala yango nazozongisa mpo natika moto ateka nga deya na lingi na sisa nango oteka kotekaka pasi yo otekaka te surtout beetidiati bino bajoesti babozonyokola bamama bonjour papa ne boteka makala a bozosala commerce makala normalement pour ça la chiffre ya bien na journée il faut banda earning. Il faut bien attaquer 5 heures. Il faut y a 5 heures. Parce que sunga biso tendeni. Normalement, il faut y a 5 heures pour na bata ba fête si peut permettre bango ba somba. Si qu'on a ba 4 ans on peut obima bongo kuta na bakuluna. Basi pe ngwana ko botola mbongo.
arope msuko salo babe ko beta yo yango to senga na gouvernement sunga biso papa bo longolela biso on phénomène ya kuluna nde bakala biso na banzela po normalement fona bimatongo pona bato bo sala ba fête na bango permettre bon da na partir ba 5h 6h baso makala sko biso to bimala ba 4 3h na ko luka makana biso kululu mona kanyo ya botolombo mso pona kangisa mbongo wana na souffra ki makasi donc pour to te ka bien normalement photo banda ba 5h de fo banda na dépôt apoye sko tellement to éviter ba kuluna na yo to préférateur mata ba 6h ya éclairage. Bon, na dépôt ezalaka soki makala eza déjà na stock mais soki ezake bosomba makala esila ki na stock bokenda sus bokenda wapi? Tokenda na libongo. Na libongo pe bokenda 5 Voilà. Na maringa pe. D'accord, mais maman yo zape maman femme de foyer. Les réseaux bima 5 heures, réseaux tika bana na ona mobile na yo. Monite que réseaux déséquilibré couple. Non, ezako ko sunga couple parce que na koza mobile akosala ka yete non. Mobile pas lembara, mobile pepe akwe attend déjà to bana pona passe na bisengo fona ka motema na vanda et puis kosunga nga msusu na biloka mikemke kosunga na mai na mwambonga ya courant na mwambonga mai po mobile azana pona kofuta frais ya bana pona otikela nga ya kolia mais asape mutu po azana mbongo ebelete azala musala oyo ya bien te oyo ezosungi atanga asisa ba classe mais so na biso musala salaka na yo monde ko na yo moko papa langa oyo ka passe ata mobile atanga mes possibilités ça faut même alonga te ndeka ye moko mobile wana lukelanga mwambonga abisanga non il faut otekraper makala faut tekraper makala po osunga ngai soki nga mbongo kotite yo na mbongo ezokotisa makala ofuta mai ofuta courant oyede bana tala moya déjeuner ya tongo yango modo eza kutu ko bebisa foye nanga te meza nazobongisa foye po moi ça bien fois lukaka siko na ndaku bana na basala ndeni po bakende classe ba préparer bango balata nani asala nazonga kati nalala na makala te papa so na ke kosoma makala na dépôt na yeni ndi na sopi boye na otanda na oteka omona to na osisa musana na statiki na yebike ba 15 à 16 fona zo andako na lambel bana na nickel mo ba uniforme na repasser na no benga mormono na comment contrôler ba kale na bango entre temps pour bakende classe bakenda bango moko bakenda bango moko parce que papa na bango parce papa bango tanga kenda musala on a biso wana sunga musala na mbongo muki wana papa bango tanga bimana bango na tongo to na obongisa bango na latisi bango na repasser ba blo na ba uniforme na bango papa bango tanga ke musala abimina bana atiki bango na école et puis yake sa musala na donc na 15 heures ozongi okiwe ko apprêter ba blo na bango et puis ozongi voilà non na zonga atende na sali bwende na kangi dia makala na ngana teki bato baye ba somno so dia non sisa ata na zonga na zongi na soit na tiki mutu otekela ngai donc ti banda tongo ti 5 heures okoki déjà ko sisa oteka na ko ida sisa so na bimi 5 heures ba 15 heures 16 heures dena ko sisa na ngai ya bongo kokoteka combien de sacs par jour ne boze ba 5 sacs ngana na nga fille de chance na maman mo benaza na chance ebele et aussi la nango so na etika la ka mukie na bomba na dépôt place to bomba bilo na biso lobi na tongo tono ya na kotika ta 4 ans na ba voisine na bandeko na nga ba otikela nga na welisi na ke dépôt pona bimisa makala mais maman oyebi que 5 sacs ezebele ebele makasi papa bo to so moko na bimisa combien de sachets o ya ba 500 wana Fosko nga bandi sika e fona tuna batu mama na saki moko to bimisa combien de sachets na saki moko to bimisa musomo na makala to ebimisa nango ba sachets à 500 ebimisa ba combien na sac moko eza pe moi passe pona nde to sangsamba mo boye eza moi passe depuis sac moko 30 sachets ko loroté oui ekokipe na biso ba yebi vraiment munene ya sac ité ba sac nyonso déjà ba fungoli là le boté kaka 5 sacs na journée nga na kamwe parce que c'est belé to teka na sac moko ko misa ba 30 ototeka na biso to quand même na wenza munene na wenza munene to za wapi bosunga nga mukie toza wapi toana masimanimba chopi masimanimba toza wana toteka wana donc toza na wenza mukete toana wenza munene batu bakotra pona osoma ba profession na bango batu bakotra pona osoma ba bilo na bango balamba OK siko na sac moko bozora bénéfice à combien baba kutu bénéfice to tika la biso normalement pour to so bénéfice bien la sac mo faut ba kitela biso ka faut ba sac ne to soma 30 000 et comme ata ba 15 000 wana to moni ke to te kata to ko zata moi bénéfice combien na sac moko na soni kuta lo baon ta ko yobi 5 000 ba 3 000 ba 4 000 passe bon to chaka so oganyaka 4 000 na sac moko soko teki 5 sacs eza 20 000 eza mbongo te eza mbongo te polo bisu fona ke somba
Cela le rôle no capital lobi sofana que soma bénéfice na fo. bénéfice. Kelemba. Kasi bénéfice pe da biso na kata ta dimi na bakisa na capital. Et puis faut sous na zwa taxi. Faut 5 kananga na makaso me mongote. Bana nga pe bana nga kutu ba ko me ba sakote. Tolo ba 20 000 francs na Kinshasa lelo eza sous le côté. Papa et le côté to sala kala somme de biso na kabelo $10. Oye ba serango. Ozo sauter $10 mbongo ozo sauter. Mais papa en réalité le $10 eza sur le côté makasi. $20 000 ça combien de côté. Papa nande bala balinga toboti bana ba caprice oyo mwana linga lia musuni mwana camarade na Dorcas kuna pa ba balamba viande yebo yaka maman viande bisanga so 20 000 viande des asoki na 10 500 soit makala soit fufu so bosé belé donc 20 000 francs mukolo moko esili na papa 20 000 faisait le côté makasa to tsena nuke 20 000 francs na fota so voiture fona louer taxi 10 000 yo tika saka makala yeso na tika na 10 000 wana fonga mona so mbata sikana kitsa motema yebisanga sona bina soma sikata na gato na lena otika na kombe na songa na mbonga na ndaku na tsali kelemba papa mbongo ezate bon na poser question mususu yo za na wenzi azomona ndai bat bazoya ko somba biloko po batu balia bien na ndaku na Kinshasa lelo il faut au moins combien pour na wenzi kibes konde bazali banda kumsu bazala ba 5 neti nga toza na bana nga misatu mobile nanga to salise normalement poto lié bena senti bena que to lié po bonga to lié pe moi mona landisata moi j'ai pour mon azala envier ba porte bat misute normalement faut $20 pour jamais le coller sera moi na zuka maya pompi ata kisi na tete na mesi mona mabe pour moi na obela normalement pour bat balia be il faut $20 bambo na franc pour bat mususu pe ba comprendre $20 eza le roi 38 000 francs et ça on a somme par exemple des poulets pour poulet mort la banda ko lia manongo soute poulet comment pas lier poulet bien faut des poulets poulango pe misuni dimna comment miku na miku papa formal tozo kufa yango tozo belo mwana botami na malade ça pour anine biloko mama na banda ko lia ba formal wana siko fonte ma pesa biso ba possibilité OK to ke biso mona bato to ke to somi nyama na biso to moni nde ba bomi on comprendre donc ngapo na ngako nonsenga bato est comme 1000 ba vive frère bakanga pour former les oboma biso mona botami la botami na maladie yo beza poani biloko mama na eleka ba former wana ezo détruire ba vie bana même tina niveau ya libumu donc pour lia bien ndetinga pona lia bien faut $20 pour fona ki na bato na somi ngulu nanga na sombi légumes nanga na suka bana nga ba melata sike po mona envier mon compte envier mona mon compte te envier par sa bati misusu te eza bon donc pona lia bien faut $20. D'accord, merci. Merci papa, merci na sepeli. Toteki tai, toteki makasi, toteki siko non songa na ndaku. Non songa ndaku, nengena songa. Pona baby koteki za pasi O vende na baby, na komi salte. Non songa ndaku, non songa na ndaku. Merci maman. Action. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Place des Jerusha, une émission socio-culturelle qui vous a été présentée par Ramoko Jerusha Bafossette, Anti-Boutou, la chroniqueuse, la cheftaine de la princesse, l'enfant de Marie-Francis Vangu, la seule et l'unique qui règne mère. Un grand merci à Bino Batotou, Bozuton Yolanda Biso Banda de Biti Nafan. Un grand merci à Bino Bato pour s'abonner à la chaîne Abiso Lelo. Et puis un grand merci à Bato si déjà s'abonner Kala. Pour mon qui a pesé l'enga bongo Jerusha Balobi, autre vie à Jerusha et les kaka. Na auto teka po, bunu au monde qui est na bébé na auto teka na auto samsala. Bato botsa na mutu na Bino qui est journaliste bazana kapona ko yamba bastar non eza bongote. Eza pona to teka rapé, to zana pona relaxa batundeni to teka ba difficulté ni ba mama na bakutana nango po biso ba to somba ba biloko to e bangote mais ba fozet le loi et début no boye ba que ba mama na bazwara ba voiture ba mama na bazwara ba porteur oyo ozwa makala banda depot ti arrêt place ozwa taxi faut fouter mbongo et puis taximan wana voiture wana il faut to futango bon comprendre faut to futango donc to sert na gouvernement 30 000 c'est trop 30 000 c'est trop na bisabino ezebele et bisanga mutu na saki moko asomi saki ne 30 000 mais azo gagner msou 4 000 et simbate donc bo kitela bango permettre bango pe ba yeba quand même
ko bana bango bazwa mo eloko le ba kotisa bénéfice amalonga po esunga bana bango donc ezalenga bongo Jerusha ngene expliquer bino nde ba mama makala ba lexaka vina bango nde ba mama makala batekaka nde na benga moko ba foisette fona teka na ministre la lungwe ba foisette la lungwe la chroniqueuse na lungwe anti butu na komaki Jerusha donc benga rappeler la komona ya Jerusha ça sitoni mama Jerusha na komé maman désolé bona longo la kipenda ki star wala nyos na bina fa na mesa makala un grand merci na bino batu bola dinga un grand merci na réalisateur na Gelonga Sele Muteka Zanga Nzolo ko papa ya Gertina Ngasele puis Karen Ngasele sans oublier mon boss maître John Motema ya maman Micheline la reine mère appelé moi sa Zanga Mbanda babi sokutene ku misanzam un grand merci à ma maman chérie Marie-France Vangula celle et l'unique reine mère pour nous c'est bino ba forcette sa botate ba forcette sa na fiancée te ba forcette sa mariée te on a sala ki wana na lata ki po ya ba mama ya makala donc na bimisa ki fasi ya ba mama ya makala eza vraiment via Jerusha te Jerusha msani kaya ngoyo Jerusha bota te Jerusha za na fiancée te Jerusha za mariée te Jerusha za nanu epa ya maman ni na maboka maman na Jerusha balate zaleka na betela bilo ba ve maman makala ndele kaka un grand merci à vous bon continuez toujours qu'on peut s'en confiance dans la bino ba surprise à bien portez-vous bien à la prochaine bisous bye.